Bayibinga banze mutro neti boro libala moninga ezali poya lolendo na libala solo batala kabiza leli beta babokilo pefinga basemeki na yo na lobi ozale mpoli kisi ya libala ambiance Mama lelonga na kanisi yo lelo na kanisi yo mingi mama yo mama nyolo sekwa omona mama mabe mama José ba on mama. Meus irmãos, quem faz teatro, música, ex-pintor, DJ, devia estar à vontade, da porta está aberta. Tu usava chaque dimanche por na caca, Angola limpa. E sala musala não. En tout cas, pena, ba pire vie, pardon, bo soutenir biso. So na bi ba soutien le musumera na belé na palais mais ata sengle mora ya pembe. Et ça biso bien. Everybody kwenda! Mama! Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, ngai le lope na recevoir box na ya Sepela TV. Mais au point ni na fait na recevoir ango, pour na remarquer qui na voda comme best of the best. Ba fan no bono komelanga, moi na tuni ozapi, on a à Londres, mais autant na ngonde nini. Mais sur Sepela TV, hi, hi. Au moins ni ba binga coûte grâce à Sepela TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, bilonyo suboza kuna oazana ngote bozwango parce que kuna bozo ba update ya musicien, bozo ba update ya single nanga ozo ya papa dit I can wait to see a smiling face and your little hands papa G. Sepela TV, Sepela. Okay, watch Sepela TV or get it because I have it. Bye. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Ambassade de l'amour véritable, Fungoli Bikuke na biso po na bato tout bazwa bon moi. Mais Yuyu Kulumba mokonzi aba mama na staff apanje kwetu afando apanjo kwetu na bosante Salima Kulumbu moninga ya Faningu Vula Faningi Vula na Huguette Gwete la beauté du jour. C'est que bien donc la Queen Mada ya Yoyo la Queen Mada c'est que tous ensemble il n'y a pas de soucis et puis nous avons faire selon dingue amour propre et faut tambola ah papa est-ce que ça m'a moté ma yali sous ndeka bomoni tous ensemble na ye mikolo azasi présenter pour to bisaki bino ke ngola limpa to ye poto fungola bikuke eza boete ndeko nanga bongo papa nanga en tout cas yo moko sakana kasi po batu bakomi koloba ote o yo kaka yo pare kaka yo ebite yo simbikisi bende moni ya liboso jana remerciement na mejo Angola limpa wana na sima ya kamera za kumona ingénieur bravo Trido
Moutassime Makamon, ya presse. Voilà, tout le monde m'a pendu koto, ambassadeur, ya mot. Voilà, m'a pendu koto, tu follow. On va toujours follow. Merci, bon dimanche, na motunyo, ça. Balobi, que Bible lobby, l'humilité précède la gloire. Au moins, il y a un montage comique qui se déplace dans le tombeau. L'humilité, l'humilité, il y a un jour où on a la ligne toujours. Bon, il y a un baming exacté, il y a tout ça dans tout le baming, na dossier dans ndambo, na jonction dans le baming. Mais balobi que ote, paraît que yo comité ti, oh bazo ba kulo tuna yo, na habité ce qu'on dit ma bango balobi que ote, yo on ne mélange pas les patrons et les domestiques, on a comprendre l'été, toujours appel wana, balobi que pour l'année bozo foulaye, pourquoi yé? N'éviter au rôle bani par rapport à ça. Au moni mukolo dans ma communion c'est ça en Zambie. Mais naïbi na Bible et ça mukolo moko arataka lipa moleka boy papa na yi. Lipa moleka ka peme ya le kan ka musika. So ngas ko leg na yi. Moi na lipa moli. Biso de ouais la raté. Biso déjà toujours peme na papa. Lipa moleka pas maman. Papa atini moi na mettre maman va habiter moi nanja sans choix. Je ngombe tiabwe ay l'ami la papa. On a la diga mpocho nyama. Na la diga mpocho nyama. Tant papa mon la société. Papa simika ba mon c'est que yal apamboli. Bon voilà. Ya ya bazana bango. Nga petit frère na bango nyonso. La petit frère na bango. Gibson qui a la ACP là, mon thème ya Silamita. Silamita qui a là maman na Juslar. Na ba maman nyonso qui toko ya Angola ya Marthe Makunga Wax ACP là TV5 d'Angola ba katier nous surtout maître Touragaza ba maître nous surtout maître 12 chèque marginal talaka ndenge angolais alaka arata marero avogato ACP là et ça la biso bien mettre le Kofi Bash Kasimba toujours na pointe tableau de bord c'est pelisa so yebika ndenge zalawana jour moko zalaki ba katier baza kusala marche bakalice baza kuya wana njoka na mabor bashino baza kusala nzela sikoyo na yebite na taka maître nini ba maître baza ebele mais maître moko azali kolowan maître moko azali kolowan aza kufamfa aza kuya famfa aza kubeta kia sikoyo bashino bazalaki wana teti yoka shina twini wana banani baza kutia makelele babebisi wana za maître kachero simi bakama nyo na mabor babikete yebisa akata makelele yebika ba songi bazalaka te ba kachero ba ke funda maître ndenge jawana sino moko abudeyo maître te ta ba pomba ne baza aza ko ndingisa babele aza ko denda aza ko ndingisa babele akoni boza sino wa atuni ba na saleni ba nyonso limusa na limusa nini alimusa ki mobilité ki bobiso maître tibo ta mbala moko elimwe sino sima bana cha couper ezate ba ba komosenga wala maître jongisa kaka sino oya ko suba litsutu te jongisa kaka wana sino za kulela wana sino za kulela chiko na français remema babor ba ba za kubondela maître jongisa ba yeba bonde maître jongisa te azongisi ba bi sino yutala bien choka jongabi ejongi pena na moni yango ejongi tala bien bandeko sino ba ka poke suba boy aya boy sino bande ko ganga apesi nga ya moto moyindo jongo sela nga ya mindele wala pour ko faire plaisir na maison Angola lipa mobimba ingénieur bravo ambassadeur d'amour et puis sans oublier mon pasteur voilà pasteur Pépé pasteur Pépé voilà moto na Nzambe pasteur Pépé voilà pasteur Pépé motema donc il y a ja motema ya maman Anto na petit na bango dadi Ophir église Mont Carmel mobimba na yibiki ba soutenir nga toujours na mabonde na auto raté bambacho papa mais grâce à prière ya lingomba na papa na Pépé de batinga na bambacho si bambacho comme ya et ya taba 12 13e ya bal na barang tellement ça innocent na barang vraiment boss Wilson depuis Kanfoufou na big boss azia ko sepela bana to Angola to mitungisa bana biso tutu ebi na biso ke toza biso na crise mais bana Israël pe bazali na ba crise ba tutu bazala na ba crise donc c'est libende solo ba ngo soki moto sopela quoi donc to lambama
Voilà donc je disais Boss Wilson depuis Kanfoufou donc Masolo Oyo et Kangara Kanfoufou Lunda Norte na bosanité ingénieur Sedou Awaz Mayala kuna na Saorimu bana tu ya Lubangu peso benga Angola limpa pona ni bozo ya Lubangu te oui kuna bana ya son excellence monsieur le gouverneur Paulo Pombolo bango pe bazo benga ndenge nini Angola limpa bozo ya côté te toza vraiment na posa ya koya mais binomo boyebi toza na ba moyens limités. Où a moni vraiment que Azali na possibilité à Gogoya, le boss Wilson, Azali déjà comme meka au Sungabiso, ensemble na boss Saddam Makiese Lissousou, donc Osa Moussa Naye, na bossanité Sanda, hein, Balobi Sanda, il y a Bajoakim, Oyo, il y a Leki, il y a Binomo Boyebiti, Maliro Sanda. Voilà, donc tout ce pays et le Guano Betty, mais tu vas éviter que Angola Limpa et ça qu'on travailler pour le développement, et ça qu'on travailler pour la réussite de la jeunesse dans Angola, non seulement dans Angola, mais aussi pour l'humanité. Ce que tu as promouvoir l'art. Artistes, peintres, décorateurs, comédiens, musiciens. Tout se fait dans l'art, même à Tamuto, il y a des intellectuels, mais c'est toujours de l'art. Pour les militaires pressaient la gloire. Angola limpe pour la montagne. Et pour nous monter et ça raté hôtel papa soneri kaka boye na bamba comme ya mais nzambe tellement ça l'habitude longo ya ngonja comme on a toujours mais to inviter montunionso comédien musicien chrétien musicien profane aux la pasteur on ngole kan émission oh boye séminaire aux on va filmer au tipoto ye boye ba archive nyonso wan angola limpe zawan donc et pour nous monter les kunya pété ceux qui au monique aux gens attend biso émission chaque dimanche à partir de 13h, tout ça, on a la maison Angola Limpa avec l'ambassadeur de l'amour en collaboration avec ingénieur Bravo Trido. On a la maison complète. On a ça s'appelle affiche. Bouya, Mamounion sur Jaliwan. Et pour les monter, le lien de et à la fête de mariage. Au bal ici, coutumier, une collation. Boy, tout jali. Et pour les monter, vraiment, bandi kunangai, les kouignatés. Les kouignatés par papa sonnerie. Ngaza petit frère Nabino, il y a ba comédien nyonso ngandi leki mais ba kolo ba bimona mukabeta kambunda ba kolo pe babina ndenge naza ko beta lelo bino tout boza ko bina wana et puis bino trouble bon si ko na minute baza moi embrier ba pour économie ba réchauffement climatique ba makambo belé toujours préparer lo moko ya bazua balobi quand la pauvreté entre l'amour s'enfuit par la fenêtre. Alors bazua eza rejouer ba rôle belé na kati ba divorce na makambo belé. Et là, on est vraiment au Batbarosé là. La prochaine numéro est dernièrement, bientôt la peau Nabazoua, produit Angola Limpa. Nazoua Bouyebi, il roya. Bon, j'habille maman. Je vais vous tirer dans quel champ. Naja Nzemo. Nasanga njema ba mama na njema mawa bo chande ba njema bukuja ko na jouer ko bima na mubala ja ko yemela mo na njema jouer asanga china ba mama mama lelonga na kanisi yo lelo na kanisi yo mingi mama yo mama nyolo se kwa omona mama mabe mama je ba yo ba mama vraiment honneur à toutes les femmes ba maman nyo surtout là oui maman oui et jusqu'au bout mawa ye mawa ye mawa na motema tango na baji voilà donc c'est le programme Angola Limpa for you et ça pour na bisonio surtout c'est pour todos nós que estamos aqui em Angola biso tout olingi tout sur na kati Angola to bosanité pour na reçoit biso 925 si vous voulez causer avec ambassadeur de l'amour on l'exémission na journaliste scientifique ya mboka oyo ambassadeur de l'amour au Bengana 925 on nous a na bas de l'écran 925 321
763 né au Gosola directement ambassadeur de l'amour. Et puis pour le problème de santé, il faut savoir que biso toza ko travailler pour to pesa to yo zoate. Biso to yende ko pesa. Tozo pesa te pour toza na ngometo pesa pour don wana ezali ya ko pesa. Voilà. Donc pour tous les malades ba o nyo surtout bazana ba souci ya ba santé na bango ils ont perturbé soneri bat bazo bela fort. Le lengo ba to stop malaria. Le lengo to stop malaria. Le wana ba benga stop malaria. Kangi crampe fimbo au sagara. Fimbo. Voilà. Donc ils ont ndenga mabete, ça juste pour nous sensibiliser population. Donc ozobela kendo hôpital ba minga bazana pour nous soigner. Ceux qui peuvent moni par-ci par-là aussi mbati ben un ambassadeur de l'amour tant sous sa cause une solution pour bien travers un réseau spirituel. Il y a mon Saint-Esprit depuis le début des affaires. Donc tant Alpha Zoraboul à Salamukili déjà ba intelligence et ambassadeur de l'amour et ça là qui on a déjà il y a mon nzambe tatale ratel kolabité mukili nangizo be bafo ambassadeur fungwama il y a mon ambassadeur aye donc ba solution pene ezali za pona ba aventure tes forme de parler forme de faire mais c'est du sérieux ce que tous lobila awa donc merci à vous tous binonyo surtout oyo bosepeli bo pesa merci na ingénieur Bravo na boss Wilson na boss Cardozo Mwamba et la paix surtout. Boya bo soutenir maison et l'on a ba comédien le gars ba papa sonnerie boy on toujours staff katewa leader Masola toujours na staff katewa toujours base mbeli on toujours Natacha Iba et puis oh ceux qui na bois qui était na salle sumu ceux na salle na salle sumu les amis de Philippe Otoni les amis de Philippe Otoni staff ni Joana bango tout faut ba jala wana boya oya pharaon. Juste Pharaon, il y a Boya, toujours Alain Visor, toujours mon vieux maître colle de cabine d'Akunene. Bah vieux Boya bo soutenir les maisons, bah là on a bien bossé on est l'autre. Muke bossé boy, muke Boya pe bani bossé on peut ah. Ndeng butonga banda kuna butonga banda ne Hakim Elengo na lukapa wana sa ami na Facebook wana ami na Facebook azana ba près du banini Boya pe botonga pe près du moko bureau moko ya Angola Limpa. C'est ça. Nabi message déjà ko kende Hakim Elengo akuya na maison toujours on toujours staff Marquard on toujours moko pharmacie Alex vraiment pharmacie Alex yo javi na biso ya banda ya kosunga. C'est ça. Tu dis que moi trop ba comédie goya ba nzembo goya ba makamnyo goya na bosse mpete mona na ngai na sala ba blog na bo arrêter mon fils Tony Chombala aza ko shara ya moi sa papa Pépé aza moi sa mon pasteur aza ndoi ya moi sa mon pasteur Pépé moi na ngai pena ya liboso kaka ye wana mobali 3 ans Tony Chombala pelenga sous pasteur Pépé vraiment il est pas au soutenir pasteur Pépé aloba qui est vraiment donc azo ya moko d'ailleurs tozane na plateau pour mikolo nzamba pesi ba rema tozwa le sous na plateau et puis na bosse ni staff moko ya bana moko ya bien ba mo foudé staff bana 15 ans wana aujourd'hui Belva Mavungu toujours Benissa Makwiza wana toujours Letisa wana bango nyonso wana waza bango nyonso staff na bango bana na kuluka bango je vais te donner les numéros pour appeler cri allô tu vas où tu vas à la maison Angola Lim. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs, on est en train de descendre donc Ndenga Ezalaka chaque dimanche toza awa chaque dimanche toza awa artiste toza que ce soit yakana yo ol PC là ba plateau na biso ezali awa boromona bangamto bombe bino eza mamorito ko makasi to biso bino 5500 km distance eza molai. Everybody kwata mama mama tozo zela moto na biso azoya to yambaye bango pe basala ki makambo ya malaria baloba pe makambo malaria toza vraiment na sensibilisation malaria batu tout bazobela bureau na biso eza na Imbondero ne pas ya boss easy et pas ya boss easy et si quand yo retrouver bureau na biso juste na mabord Imbondero so comme kana Imbondero wana na période ya Unitel en face ya et si ka bateka ba fresh coup en diagonale après Mel un supermarché na zone on a déjà au mona aftermath yemoko Easy Domingo boss azawana ndeko koko matano na plateau tout d'abord na système à plateau matikile matano na plateau oh bonjour matabu prani oh mais vraiment bonjour na habité sur la façon on a saluer wana façon nga façon na yo d'accord ndeko kombo nani
Ouais, comment on a écouté mon zing en termes, mais quand même, on a comment on a mis pour faire que bon, donc Santa Maria Pendi qui laisse ici, ah, sans comment on se bat, c'est l'ingali bukolo. On a vraiment mambo et la rare ambassadeur, n'habité bon, pour mes ambassadeur d'amour. Vraiment, vraiment, n'habité quoi, n'habité que bande on a passé partout, mais et là on a un souci, la mona qui on a malaria wana. Au fait. Sinda ukamati ndani na old mabulu kutu ukamati nani bakunde tudu wana ya wani ukamati nani yo tala manajo yo na uti ko perdre déjà kuna misa ki demo boyo te baluka mo basinda mo banini mais après netika on dirait baboya ngo mais hermo pe sinda pe ça là peut va faire awati ba boya yo. Bon, tout ça là qui est en opposant, qui te perdre déjà est belé, te limiter, te continuer à perdre à kaka. Na place un quota, ou perdre 10. Et ça déjà moi choc moi de amener na 400 thème. Bon, réellement pour na ezala qui était ce qui monte à belé, ya pour qui na on comprend aquilo, on comprend pas, on comprend quelle âge d'élevage, nous sais qu'on ne fait pas. E finalmente não estava nada resultado, não havia nenhum resultado positivo, ao contrário, estava sempre negativo, né? E nós sentamos e vimos que não vale a pena fazer stop malária da forma que nós fizemos para tentar educar um pouquinho só o povo, porque essas ervas não fizeram mesmo nada. Melhor ir ao médico do que compra esse, compra aquilo, chega aí no fim, epa, vamos perder mais uma cabeça. Mas você reconhece que a plante médicinale, les alliés salvatrices, même les médicaments et les plantes, on ne peut pas éduquer tout en détruisant. Oui, mais tant que tout le monde a quitté, mais quand on a tant de simbaïté, tout le monde a quitté. Quand on a beaucoup docteur, t'es bon et bon ce que voilà donc banapendaka hivi donc banapendaka hivi papi mboma mutalobaki yango je n'ai pas voulu sekaneka ya betara esili koluka teka sekebele soka seki trop faux FSS 18 5 et osuka. Voilà, donc on est ensemble. Mais on veut dire seulement que la médecine naturelle, médecine les alliés à la plante médicinale, à banzété, ils ont basé la nature, mon pépéma, ils ont réellement qu'au contenir bah substance biothérapeutique où ils ont soigné organisme, mais seulement il faut que ils aient la prise ou consommer par ordre d'un professionnel. Donc muto ya sali habilité ya kosala makambwana ya kosoigner yo na nzete to na ndenisa te yo monka kozo vandi okyo banu mina biloko towa et ko provoquer une maladie msou ce n'est pas bien. Donc nous on est là pour accompagner les peuples. Voilà, donc c'est ça le vrai message oyo bande wa va faire passer. Alors ndeko projet za oya balobi to ko lobela siko mamba jalousie. Et là, on est réservé vraiment pour les téléspectateurs. Oyo, c'est pas là qui n'a musalo ça qui n'a malaria. C'est que c'est la jalousie zoya. Bon, on a un rôle baka qui ti baza décidé. Baza la décidé pour oiza bawa. Nga inde nga bawa nga. On promettre bino baza décidé. Bagozo mo tu as été à moi ilo. Bon, babilo ko ezana ngo belé mais ceux qui n'ont ça les logos n'ont ça ngo po na pire nga. O nga bete la ki mutema mon pote malgré tout babi o confier pas mutu a rozala pini. C'est ça. Bon, tozana tina biloko ya mabala ebi ke nga bayibi nga banzembo belé. Oh, bayimbe banzembo belé. Bayibi nga banzembo trop. Neti boro. Le bala moninga ezali po ya lolendo na libala solo batala kabiza leli beta babo kilo pefinga basemeki na yo na lobi ozale mpoli kisi ya libala ambiance ah mama pesa na posa usumba na lobi ozale mpoli kisi ya libala maratona mais c'est grave, mais yo vraiment n'habité bon. En tout cas, donc yo côté yo côté ka provoquer. Yo côté provoquer. Pour ni ça donne yo be ça style na yo travail bende. Bon, eza
monde au biso to linga pour papa baza ba marié so ba yo ki obeti bongo mo ke ba ko sepela noter tu es bon comprendre on comprend pas nous sali bongo bon comprendre pas on va souka na ndego sala. Voilà, donc c'est dans Zoua, donc Bazoua oh landonza monte ngai kunjete ba mangonde ni madilu toka bwana Bazoua ya madilu système et ça la plaisir na bana nyonso to ya RDC yo toka bona ka siko ngana na cité yo ni aussi ça non cité bon nazo pesa voilà ba yo lingo baksa sunini na Kishasa bazana karibu nozaki iswe Angola nozaki temo Angola limpa ya consciência limpa isso é Angola limpa men como é que escortage agora ainda time boy não faz isso aumentar pelo menos 5 minutos né olha produtor faz favor mais 5 minutos bom net ya solo shout nanga yo kende pa mon ami personnel o ngana benga kayena lobike Prince Mondoni motema rythme tondo na bosanité João hein le boss João quoi nzambe abasapatero na Petre Ngol le boss João motema nasha na mona ba masa nanga bakule bazawana bave nanga benvindu hein vous comprenez Nathalie bampanzi musuna mo bave nanga ba Guilemba za donc bave pena ba tchaka nga pena mo poa quoi. Voilà. Tout le monde a salon makaya, ba maître chiki bazawana, sans oublier ah Nathan Rakombo. Ah tu pardon. Non na balite tika bwe totonga ba yoka totonga. Kombo na Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, c'est l'ambiance de tout le monde. Banangola, Banapmart, São Paulo, Petrangol, Bisotou Mabor, tout ça l'ambiance pour Nabino au Bolanda, pour tous ces gays, na palin, tout ça bien. Merci mon frère, mais vous lancez un appel na bande konabiso oyo, baza na posa roleka, neti yo leki boye. Yebisa bango ba ya na 2 minutes rapidement. Meus irmãos, quem faz teatro, música, pintor, DJ, exalatam papa, o tekaka makala, ou tu bengi carvão. Pode vir, estás à vontade, da porta está aberta. Tu usava chaque dimanche. Puna kaka, Angola limpa. Essa la musala não. En tout cas, pena, ba pire vie. Ba pire vie, pardon, pour soutenir biso. Si on a ba soutien les musulmans na belé na parler mais ata sengre mora ya pembe. Et ça biso bien. Biso ma pena Angola limpa. Vraiment. Check it out. Yeah, merci beaucoup. On va descendre Toib Sabino ke Bazoua et Zakoya avec groupe Mobimba Angola limpa. En tant que concepteur, ambassadeur de l'amour véritable, Toyebi Sibino qui est participé à Bilo Réunion surtout Oyo et ça a amené bien-être et ça a apporté bien-être dans la société. Et en passant, j'ai signalé que Kelly Chumbu au geste de Paris, en tout cas, tout ça pour ça ba impresario, tout ça pour ça ba Oyo, ba Zoya pour ba hein basala ba impresa na kati Angola po ba jeune angolais bazo ba boulot donc Kelly Tsumbu aza parmi ba impresario bazo sala musala wana na bosanité Raoul Itono Raoul diamant de diamant. Voilà, donc mon frère, on va se séparer. Merci à toi, Ndengoleki na plateau na biso. Merci merci à Topesa, merci na ya Hélène Kalema. Kalema. Ya Hélène. Vraiment, donc la grande H. Bye. Voilà, donc Tobo Sanité Papimboma, sans oublier Nati Lokole, Bibi, Bazebisana, na RTVS 1, na rédaction. TPA Bartolomeu, grande journaliste de TPA Bartolomeu, estamos juntos. Et puis, TV surtout Angola, na Bo Sanité Batu Nyo surtout au Balingabiso, Togo Tanga Bakomo surtout, Bolimbisa Biso, Gerta, et Ngaye Igeti. Il get a la beauté du jour, ça c'est pour toi. Everybody, Guetta!